Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbong TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbong TV. Salema banananga omilengele na semidino banasema bondeli zambe wa bino akolonisa bino nayebi etumba ejali makasi kasi solo bana bobanga te lunga solo okolonga kotia elia na nzambe na bino obana ebana kozonga nsima te kokosepela obana ebana kozonga nsima te kokosepela nayebi etumba ejali makasi kasi solo bana kobanga te lunga solo okolonga kotia elia na nzambe na bino obana ebana kozonga nsima te kokosepela obana ebana kozonga nsima te kokosepela obana ebana kozonga nsima te kokosepela na kombo ya tata mwana mpe kolio mosantu tokosenga na mama conseil directa mokonza bule mama Marie Mwilu kiawanga nzitani mama otelemela biso po ete bana na yo bapesa yo mbote faki na kombo ya papa mwana mpe molio mosantu tobongisa maboko mpe mitema na biso topesa mama conseillere mbote na kombo ya tata mwana mpe molio mosantu na kombo ya tata ya mwana mpe tata molio mosantu na kombo ya tata mwana mpe molio mosantu tokosenga na mama conseillere ozala kaka ya kotelema po tokoka koyamba mbote ya mokonza bule faki
Nakomba tata mwana pe Molimo Mosantu mama Lingomba ya ngolo ata tozobeya ndenge mokili kolakisa biso ete bapapa na biso bazalaki banzambe na kati ya bato. Mama soki otani lelo na bainformation okomona ete mokili ndenge tozali kokendele eloko moko etikali kose déclenche mama ndenge papa Simo Kimba okena nalobaka biso tokoloba lisolo te bato ya mokili nde balobela biso tobongisa maboko na biso pe mitema na biso topesa papa Simo Kimba okianga ni mbote eyokana na nkamba à travers mama conseiller na kombo ya tata mwana pe Molimo Mosantu na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Mosantu presse nikota ya mama. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu papa lelo ezali mokolo monene na biso bana na yo le 25 mai 2025 na 1916 yo nzambe mwana okitaki oyo kovanda kati na bato yango bino boponi bobele biso oyo tozangi tina oyo tozangi botosi liboso na bino me boponi kaka biso bozwi eloko motuya boye kopesa yango na biso nzambe na ngai topesi merci toyaki na basani ya pamba toyoki matei tika ezwa esika kati na mitema na biso tozala lokola baperoke te po peroke akorepetaka likambo oyo maître na ye alobi nayebeli na ye yango ntina te yango na nzambe na ngai bino bolobi tosala moto na lolenge na bino ya solo bosali moto na lolenge na bino bato yango nde biso moto azali nzambe kasi tomiyebi na biso te bolimbisa biso ntango ekoki lelo ezali mokolo monene oyo topesanaki rendez-vous du donner du recevoir
ya mosala munene koka kosalema mpona kotonga Yerusalemu. Yango biso bana no toyei koluka mpe mapamboli. Bopambola moko moko kati na biso, bolongola biso bonzoto botiela biso molimo, po ete totambusa lingomba na bino na solo na hypocrisie te. Bozala na biso ti tokosilisa programme na kombo ya Tata, ya Mwana mpe Tata Molimo Santo tokosengelaka monso. Amen. Na kombo ya Tata, ya Mwana mpe Tata Molimo Santo. Noele! Noele! Esengote! Nzambe abotami kati na mitema na biso. Toyambeli ye ndenge nini? Toyoki matei batata na bamama. Et depuis 0 heure tobandaki kosenga mabondeli ya ndenge na ndenge. Mutu nyonso esika oyo azalaki concentré na mabondeli na ye po akoka kolela po ete bayebisa biso mokolo ya badate na biso ya lingomba. Nde mokolo wana tosengaka baporte likolo bafenetre ezali polele. Nzambe azali koyoka biso. Mwana ntango kobotamaka na famille, baparent bakose preparaka matériellement, bakobongisela ye chambre, bakosombela ye layette, baprepare yango. Surtout soki azali mwana liboso, azala ya mibale ezalaka toujours lokola kobota ya liboso. To se preparaka biso banso. Tata na mama, tata za kolengela mama akotuna eloko oyo sombi chambre mwana obongisi, bongo biso Nzambe abotami kati na mitema na biso. Kolo Yesu aterrir ndenge nini kati na biso, moko moko kati na biso ayebi ndenge nini amibongisaki spirituellement. Pamba te lingumba oyo eza ya molimo. Batata na ngana bamama na ngai, tokwesa kondima na biso te. Towuti nde mosika mpo likambo yango ekoma ndenge yango ezali lelo. Ndenge tokoyembaka banzembo na biso, toyebi ete banzembo na biso ekoyalaka inspiré. Tokwesa kondima na biso te. Tozali kotraverse zone de turbulence. Nga nalingaka na ngai kaka exemple ya avion. Na bandi chaque fois nazwaka maloba na ngai nalobelaka yango. Ya Covid tellement on a vécu de mauvais souvenirs, nalingaka penza kozonga kuna te. Namona kosuki na bandi olobelango mingi ondire nayebi ke se zonga na ndenge na yango. Me Nzambe abongiselaki biso po azali Nzambe ya mawa. Nalingaka na ngai exemple ya avion ya turbulence. Nous sommes en train de traverser une zone de turbulence. Batata na ba maman. Comment histoire ya muke. Batu bazali na kati ya avion. Avion est décollé. Tango atteindre altitude na ye. Azali kokende, tout s'est passé très bien. Po biso banso toyali awa. Bazali peut-être baya na bateau, oui, peut-être. Mais la plupart toyali en avion. Avion zali kokende. Pardon. Avion zali kokende. Mbala moko turbulence ya makasi ebandi. Nayebisaka bino sekomelanga une seule fois ya makasi ya ndenge wana. Mais ça date. Turbulence ya makasi. Batu nyonso na avion panique. Bazali koganga. Bamususu basali malaise. Na bango moko ba personnel navigant kobanga ezalaki na bango makasi. Tata moko esika ya vandaki, il y avait un adolescent à ses côtés. Mwana wana banda kangaki maboko
akokaki kosala entre 13 et 15 ans. Bato nyonso à bord panique. Même le papa qui était à côté de l'enfant. Il peut panique donc à zoye bate kuta sala nini. Mais ce qui a tali mwana wana pembeni, mwana wana aucune réaction négative. Donc mwana na vandi kaka kandi kaka motema. Tata wana lobi ngape na kanga motema mwana déjà kutazo banga te bongo ngai. Mais il y a ce cocaté. Atouni mwana. Est-ce que tu vois ce qui se passe dans l'avion? Moi, on me dit oui, je vois. Je sens aussi, il y a une turbulence. Tatarana me dit, mais comment se fait-il que tu ne réagis pas? Tu n'as pas peur? Elle me dit non, je n'ai pas peur. Parce que le commandant de bord, c'est mon père. Et il sait que je suis dans l'avion. Donc, il va tout faire pour récupérer l'appareil. Il n'y aura pas de crash. Parce que là où il est, il sait que je suis dans l'avion. Moi, j'ai confiance en mon père. Parce qu'il y a longtemps qu'il est pilote. Il n'y a jamais eu de catastrophe. Donc, j'ai confiance en lui. C'est pour ça que je suis tranquille. Tata on a bien, il y a solo. Azana confiance na tata na ye. Kimbangis moye. Mon père est commandant de bord, c'est lui qui pilote. Bongo biso, nana va piloter biso. Est-ce que nous avons confiance en lui? Alors là, ça me fait plaisir. Moi, j'ai confiance en mon père. C'est lui qui pilote l'appareil. Donc, je n'ai pas peur. Et il y a longtemps qu'il est pilote. Je sais qu'il va récupérer l'appareil. Il n'y aura pas de crash. Confiance, il y a moi, Namouké. Il y a adolescent. Il y a banga, plateau, il y a un ça peut sauter. Mais moi, j'ai confiance en mon père. Mais biso ce que tu peux, c'est que confiance. Batata na ba maman. Lingomba ya molimo utozali. Mutu na mutu aza kosalela na ndenge na ye. Bakoko na biso soki lingomba oyo ekomi lelo ndenge yango ezali bana ya nkole parce que batambolaki nzela moko e bazalaki bomoko liloba moko. Moko kopesa likanisi ntango eza kitoko bango nyonso badopte yango. Est-ce que biso tosalelaka yango? C'est vrai tolobaka oui, mais nous faisons le contraire. Na bolingo tozali te. Les trois matières oyo bapesa biso to recitaka yango tous les jours et partout on se trouve. Na bakilte matino, na basoirée spirituelle, bisika ya mariage, bisika nyonso tozali ezala ya matanga, bolingo mibeko misala. Est-ce que ba matière yango vraiment tolandaka ndenge bazali kosengela biso? Nzambe alingi kosala likambo na ye. Nzambe soki ayaki kovanda epai ya yo na ngai ezali na ntina moto mwindo. Nzambe moto ya liboso asalaki ezalaki moto mwindo, Adam na Eve. Histoire ya Caïn na Abel. Nzambe atuni Caïn, où est ton frère? Tala orgueil ya mutu. Suis-je le gardien de mon frère? Ou bien peut-être, je ne sais pas, mais suis-je le gardien? Ba tata na ba maman. Tolingi kosala na mabe. Tika na sala ndeko na ngai mabe pour ngana récupérer. Mais Nzambe lobi titre munene na likolo ezali nini? Mondimi tala kaka ya yo. Tomuti musika bakoko bamoni pasi. Sacrifice ezala ye kolo Yesu. Oyo ya liboso ayaki.
ndenge bayebisi biso na papa représentant ye papesa ye maloba mama teyaki biso batata na ngai na bamama na ngai bipai tozali kokende makambo ezali kozola biso tolinga te tokóma na esika ya Zakari 8:23 bakanga biso na bilamba na ntango wana koyeba so nzela ya nkamba tobosani yango olozwa nzela ya Congo Central yo bandi kokatisa soki nzela nini obandi kota Gombe okende soki kota Kinsuka okende koluka nkamba mokolo wana kobosana yango balobi na biso totambola malamu lelo kolo Yesu abotami kati na mitema na biso baloyeti ya ndenge nini tobongiselaki ye echambre na ye ezali ndenge nini chambre ye aye koaterir mitema na biso eske tosukolaki yango na ndeko na yo oyo bozalaki olobana te bokomi kolobana Noele bana ya tata molimo santo ye bana ya mapambo yoye baponi yo na ngai po totonga babeli ya sika yango tozali kotonga oyo ezali kosangisa bikolo nyonso ya mokili tobengami na kombo moko croyant kimbangiste qui vient de nos Kimbangu. Nous sommes des Kimbangu en miniature. Batata na ba maman lingombo yo likambo moko te lobama bongo leke kosalama te oyo tomoni oyo etikali tobanga te ekosalema ceinture papa oyo aya bozali preko na ntintiani inge tango namoni yango nayebi te aya ceinture papa oyo nzambe akokosaka te na 1960 papa mfuma ndongo diangenda kuntima ayebisi na faki mokolo mosusu tokokende na poto eske bandimaki yango tokokende na poto c'était en 1960 mais bayaki poto pour la première fois c'était quand? En quelle année? En 78. Combien d'années après? Pardon? 18 ans après, hein? C'est beaucoup, hein? En 1960. En 1978. Quand vous faites na poto, vous dites na mona que dirait na koti likolo. Tellement même moi je n'y croyais pas. Faki penza, faki pas levé. Bongo ba musicien mingi ba évangéliser na papa. La plupart ba yeko kima. Tango ba yoki ba kombo ba niko soma ba musicien na ya poto ba sali nini? Kimbangizmo ye. No waza kotonga barge na ye. Bande koboya. Tika na muko. Batikala kite. Na 1978 faki aye na poto tango na moni bango batondi wana la 244 passagers baye na poto na Bruxelles babeti to défilé. Je ne croyais pas mes yeux dans le but, je rêve. Yamwana batatana ba maman, torataka makambo belé. Oyo bakimaki bayakate. Parce que c'est trop facile. Et ça la kande récompense. Yamwana la bina biso na papa déjà wadobi sacrifice. Il faut que ça la sacrifice. To ça la sacrifice na makambo mosusu oya bunzeto ebongo ya molimo
nzambe oyo asali azwi souffle de vie oyo apesi biso lelo tala ndenge totondisi sale oyo apesi biso souffle de vie ngai mwino nasimbi mikro naza koloba mosusu alalaki alamuki te me biso toza banani toleki bango na eloko nini nowele toleki bango na eloko te. Faki ayaki na 1978 et pour la deuxième fois yaki isukan non na 81 s'il vous plaît baye lisusu tolobia nzambe na ngai ezali esengo batata na bamama lingombo tozali nango ya molimo. Mais Nzambe le dit que nous soyons parfaits. Mais quelque part on nous dit la perfection n'est pas de ce monde. Papa Soro le dit, il ne faut jamais dire ça. Quand on veut, on peut. Donc, batata na bamama, na koloba mingi te. Parce que balekisi balobi to yoki matei. Lelo mokolo munene tozala nesengo. Ntinsani tosala ntinsani académique. Ceux qui te défilent te ndenge te betaka mabaku ba mosusu. Po mingi toyelaka na biso défilé na musique. Bon, eza nango normal, hein? Parce que faki asalaka likambo moko spirituellement tomonaka yango te. Asalaka makambo minene. Yango batiela biso faki. Eza na tina. Papa s'appelle explication. Ceux qui te défilaient, te défilaient, ou bien te défilaient kaka muke. Et faut y nani. Mais tant que nous avons un ndako, ceux qui n'ont pas 500. Tant que animateur au salle sensinsani a bengi biso. Ou y a 500 balamoko pesi. Surtout le lelo et sa mokolo ya batu. Lelo mwana nzambe abotami. Tozali nesengo biso nyonso. Oh, il y a le 25 décembre, toi, tu tiens ma guirlande, tu tiens ma biloko belé, te décorer. Mais il y a biso te décorer, il y a na motema. Ils ont été, hein? Mais te décorer na motema na biso. Na bolingo mibeko misala. Il y a solo mibeko zala kapasi. Na ba interdit, nyoso tozali na yango, ce n'est pas facile d'être croyant kimbaniste. Comme le disait papa, il faut avoir une vocation. Mais si on se retrouve là tous, parce que nous avons cette vocation-là, nous avons été choisis. Yangwana batata na ba maman. To bungi se loko ya motuya titoza nango, ba nongela ngo lisusu pa na biso. Biso tozali 4e génération. Yangonde ya suka. Yangwana batata na ngana ba maman na ngai to koloba mingi te. Lelo mokolo munene, kolo Yesu aye. Tata kimbamba sayakala. Bamvoila baye ba souffrir, te yebe histoire, maman mouille, nous n'en parlons pas. Ndeni na dobaka. Papa si mo fait des sacrifices, na yebite ce qui na kokoka yamu. Eza pasi. Mais on n'a pas le choix. Faut que ça là. Ndenge nzambe zali ko senga. Yango wana batata ba maman. Ba sacrifice to sala kaya bonzo to ndenge na lobby. To za bena to somba bandako. Eza boyote Yoka ba réponse. Nzoka 3 kara bo somba ndako. Na kosi bakondi mate ko bazo banga. Mais ye moko kolo makambu, ye mutayebi bino. Monga pe na yebi mais to ko lo bate. Mais espérons que le loup soit que ça le mal de sepela. Papa déjà le loup de ça la combien? Combien? Le bas pour bayoka bango moko ponga ce na lobby. Fatioye. Toujours en avant coûte. Tu as ça 60 000 €, tu as ça noté. Maman, tu repasses au sol, maman,
pardon. Merci beaucoup, papa. Fakioye. Sekira papa ye. Papa Nkundi, 60 de bimana bimenyonga na yebi bandakala. En tout cas, ce que vous dites, ce qui 60 et bimé, papa me tricheté, pardon. Na chiffre votre tricheté. Ngai ata makolo yango sekomi soki ndenge nini nakokende na makolo ti na péage. Dirigeant oye eza na confiance na Faki te ndenge nini besoin na confiance te koreki oye Faki akolonga te akolonga te. Merci. Bamama oye. Faki akolonga te akolonga te. Fliki wo efliki azate. Apaki oye. Faki akolonga te akolonga te. Je peux oye. Faki akolonga te akolonga te. Akolonga Nzambe la nae. Pied gauche. Faki akolonga te akolonga te. Aïe 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 aïe. Ah la 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 la. Mwana Nzambe abotami. Mwana Nzambe lelo abotami tozala na esengo. Tozala na esengo. Tata Molimo Santo aboteli biso kolo Yesu. Tata Molimo Santo ye. Tata Molimo Santo ye. Tata Molimo Santo ye. Nzambe baye kotia bokonzi na bango kati na mokili. Tondimaka yango ntango ekokotisama. Biso moko tokondima yango te. Parce que nous sommes des hommes de peu de foi. Nous tolembisa lisusu kondima na biso. Dirigeant tika kimia epesama na kosukisa maloba na wana.
tokopesa na nzambe na biso balobi totonga Yerusalemi. Ayaya babele sikoyo tozali kotonga totala bipai tozali kokende batata na bamama maye maso lobama ekokokisama tobanga nde kosala mabe totambola na solo.
alakisi présence na ye toyokisa ye soni te toyokani tosala mosala papa sengi atindi mutu tolakisa ete tozali bana ya botosi tozala bana na botosi mpo misala ça fait partie ya trilogie oyo batikela biso bolingo mibeko mpe misala lokola bolingo ezalaka na biso pasi mpo wana mpenza namonaka ya c'est la matière la plus difficile dans notre église bolingo mais batie yango na premier plan mpo yango ezali socle na biso lustre ndenge batie yango soki socle ezali te kosimba te biso ezali base na biso bolingo ntango oza na bolingo nzambe ayaki na se toyebi nzembo yango te na bolingo nzambe ayaki ose na bolingo na bolingo en tout cas Faki Bolek. Vous savez que je suis l'épouse des musiciens, vous le savez. Ah, vous le savez. Ah, merci beaucoup. Ce qui Bolek Sengason. Dans la moyenne de la Bénin Zabene, on peut nous a. Aïe, aïe, aïe. Il y a un film d'accord. Faki oh, ma pays, to bomba peto salela. Pote mokolo ya suka toswa kubikisa mwana Kongo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Biso nyonso tu tolani mama apesi biso na mokolo ya lelo na maloba na ye alobi boye mingi mpe bazalaki na posa bavanda na bisika oyo tovandi me bazwi posibilité wana te toretenir likambo wana batata na bamama bakongo balobaka walongwe ngangu wamuka ezako tobongisa maboko mpe mitema na biso toyamba exhortation mama conseiller apesi biso na mokolo ya lelo ya le 25 na kombo ya tata mwana mpe molimo santo na kombo ya tata Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV.